Moi maman ba mike ba lela mikate fort pecho en soi mikate. Bana bazotanga moya kovanda na ndako ezate. Voilà. Ale na futela bango minerval. Yango wana nde tindinga na bando sa mikate. Siko mikate ngo ezaka non farine. Midema. Eza biso ya Kinshasa to uta ba étranger. Ah, siko bosomba ngo. On Gambela. Gambela marché, grand marché. OK. Boso manen par Sakombi, Ekolo to Saki. Na somba 7. Na bandana ndambu demi na komi na Toki so tonde. Te. Nachanga mai ya pamba, na chemungwa, lokolo ya masangu. Na chemungwa, na chesikre, na chetangawisi na kati, na chena biloko ya épice nango. Donc, ya masangu botia bo chuta masangu na kati ya farine te. Te. Donc masangu na farine. Bon mélanger voilà, c'est ça. Allez, au tiers wana ba ingrédients lo baki wana. Na ba gubeni. Na tangawisi. Botia ba gumu, na mona ba chasser ba gumu anga na boso ni ko mona ngo. Babi ngoni, babi lo mo ba tsango ba gu. Ezalaka. Bon, ezala ba papier boy, na boso ni ko mona ngo. Regarde. Mo rien so langa pende ngo boka mikate ya masangu. Mais na mono se mikate mbasu te. Wana bato. Kofi kutayemba ngo. Bana penza babano linga ya minene wana te balinga ya mike ya ba 100 francs. Nde balinga ya minene to saka na 500. Na 500. Moi mikolo nde bazwaka ya minene. Voilà. Bana mike balinga ka ya 100 francs. Ah donc on ya muke au ba morceau de 100 francs. Ah! Regardez. Mais ça me calme bien. Là tu le rappelles la TV. Bien ouais. Mais ça me dit la vidéo de trop mingi mikate. Voilà. Tombe là biloko. Mwamba et na moi hein? Biso lo lo béton, lo toni maman. Kilo de béton kao. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo tobimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika. Bonjour, bonsoir, Nabala Nyo sur Yabiso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse, et Yamoussi Makike Dele. Entre Madi, la plus courte de la presse, mais ça, qu'on benga la Maradona, la plus toujours dans le milieu. La rouge, je vais émission, merci ma boss, Nabisou Bozali, mon boss Roni Malundama, boss Yannick, et sans oublier notre boss. Checking na Londres, on va monter, pourquoi pas na pesa ba monter directement na Baïwa, s'abonner na chaîne Yabiso Podcast, le Bakaka, chaîne des actions pour le soutien du peuple. Les chaînes de laquelle n'a pas na orphelinat au lire na bana bitike les alaga ba ndeko bu lire bana bitike bo hésiter bo contacter biso na numéro dans la bande de quoi vraiment Nzambe akopambola bino. Voilà très cher amis internautes, il y a biso podcast il est là vraiment et bino maman na surprise to contacter déjà na masola bino ka relier to contacter idéologie wana bo c'est perdre la émission to so ki idée ko bête siko lisolo et maman etali mikate Wato be ngona Kinshasa devant papa parani so la villa tongo mona bujaki papa le béni papa mikate donc tu te bête est-ce qu'on va réaliser les rappeler na Kinshasa parce que tu attends place naza o ezana kata commune à Kasavu pour direction naza na direction Chaba le préféré de ça on a direction parce que moi ma place à mikate ça mo belé to est-ce qu'on a mère awa
ba wi mère akanga pena ko o yeso asai mikate na mikate la masangu na boule ya boule le pour tolobi ngo mikate mbasu très cher ami internaute bon maïta ba commentaire na bino l'autre peut li solo ya mikate pinga elle mara de la presse pena ko meka mikate non mais on a mwamba donc l'autre oyeba mikate ngo basala ngo na nini. Est-ce que masangu basala ngo na masangu to za ba produit musu batsaka ba ingrédients musu batsaka pour que ça ma mikate ba farine nini oh basala ka mikate ba zo ba farine ngo wapi nyonso wala vraiment toroyeba ngo to découvrir ngo na émission lelo dans Oyaliete elle toujours naza bonga monter je suis avec mon caméraman je suis mon moi on va ngengere to zane awa sur le terrain to kota na kota déjà wana na base déjà mère déjà no la ma mikate ba bitongo na Kinshasa wa et arrivera pe ba père mususu emsu na pala melene cité ata mona nzabo nzale kangera mama mikate akati na nga muji to mai ekenda pela bona kini donc e bana poto vraiment bo mati ba commentaire parce que na ebité na poto soki pe ba mikate bateka on ne biso tika na Kinshasa c'est na ba kwa mu na poto bateka mikate to zala kana ba supermarché to ba alimentation des zala kaka mais la kini aiza wenze tous les 4 coins mikate teka marana ngo mère aza awa abete la biso no lisolo ma mweteli mikate ngo basala ngo ndenge nini idéologie wana ekoto na Kinshasa depuis année nini tout wana to bona émission lelo bo pesa ngapena ta na soana mama bonjour mama. Bonjour maman. Comment on a mama? Maman Esther. Maman Esther a tozapi? Tozana Chaba. Chaba ya umu. Voilà, na kasa commune Kasavubu. OK. Mais alors pe na ema solo mikate na kengela no mikate ngo déjà. Eh mama e bana poto. O zana vangu. Mikate. O to no benga na kala ya mbasu siko ba komo solo mavuko komo solo volima mikewe pwani. Pasi kala mbo to ndeni. O masangu ah masangu ne silia. O wa mususu. Na bwa ka mususu. Ah mais ngane singa fona lia moto vraiment. Boire déjà parce que solo mais on ba idéologie oh ya ko ça ba mikato ekoto na kin depuis neni parce que to yokaki e uta bon na Lubumbashi stratégie on appelle ba bi mikata Lubumbashi ele ga ya Kinshasa est-ce que c'est solo jamais zoto banda kale bana ba neni na ibite ba o bazalaki liboso na biso banda kale penza OK tuna mutu asala kana ndenge na ye lokola ngai nazawa na 6 mois ya kosala mikate na umene mois yo zona expérience penza titoloba en bref parce que ça ba mère mususu ba bete musu ba 30 ans pe na kopa mikate musu ba sape ba 40 bazana bango parce que nini etinda ki atura ki o banda ko sala mikate parce que ko fanda kota moto bo c'est risque hein moi nera mafuta ne ko kwelo makolo nini te pour ça ki o sala mikate nini etinda ki nazana bana bazotanga bébé on somba mais ategele ko o solo no mais o te kapetala ga o tongo moni mama ba mike ba lela mikate fort pe cho so mikate bana bazotanga moye ya kovanda na ndako ezate voilà na futela bango minerval yango wana nde tindi wana bando sa mikate siko mikate ngo ezaka non farine midema eza biso ya Kinshasa pe uta ba pe étranger ah siko bo somba ngo wana Gambela marché grand marché OK boso manen par sakombi ekoloto saki na somba sac na bandana ndambu demi na komi na sac alinga lela mama servi no bébé bébé ya zo mikate yo banano no ba ekolo OK après oyo koma na ba sac siko ekolo za combien tu as combien peut-être 3000 5000 ça dépend ça dépend de la qualité. Et ça va différence à la qualité. Il y a pirate et zali original. Expliquez bien bien. Mettez-le le solo. Pour y avoir que farine les originales pour années. Le colanga banda na banda na sala ka midema kaka. Na sala farine. Donc mi demande les amis pirate et raté. Ça m'a été ça bien. OK. Voilà maman servi na nous. Voilà très cher amis internautes. Bon comprendre que bête ce idéologie pena to contre la profondeur à likambu parce que et logo yo biso mneti ngai pena no déranger pena mère na biso molimo na pe manaki mama kufa mère za bena so la mukira na tongo mama no kwa dolinga ba la musebo so benga asiliki na no alise so technique moko oni ateka na lokolo so letela la mukira ba ke elle mora ndaza no senga mikate wana tela ka ba mère ba no cha mingi mbongo na bona saki na mutu atombola ka mutu atomboli kusena bendi mbongo pesinga wana ba 50 osela ba 10 francs de so ba pesinga mo 50 francs na ba neko ngana kimi na sauté 1000 na yana simation mikate ndenge na ngana olia donc mikate bena zaka beaucoup plus pour na bana mike mais lelo yo par rapport à ne ba conjoncture mboka et comme on a mikolo ba molia ba mikate
donc mère otekela na bato ngapela zo tana beko décortiquer na penda masolo etali idéologie mikate mais biso yokaki o Lubumbashi sur les mikata Lubumbashi et les kayakini parce que idéologie beaucoup plus ces arts à Lubumbashi mais le quoi non ngaka Lubumbashi te mwana ye ba zali wa ba ne ba lobara mais son ta masali ngolu tant to ko na Lubumbashi to meka po beta le solo pe ba mikate ya na Lubumbashi ndenge idéologie kota parce que na kini awa to za ba sorte mikate belé masangu ya boule ne loso parce que ça va mille musu batika ka mikate loso ba sai so pendeli ba sai mikate mais l'autre e ba ne ba sai la mikate on pas tcha maman ils en ont ne so subi farine no sai ni o toki so tonde te nachanga mai ya pamba na chemungwa lokolo ya masangu na chemungwa na chesike na chetangausi na kati na chena biloko ya épice nango donc ya masangu botia bo chuta masangu na kati farine te donc masangu na farine bon mélanger voilà c'est ça allez o tie wana ba ingrédients lo baki wana na ba gubeni na tangawisi botango ba gumo tena mona ba chasser ba gumo anga na bosa ni ko mona ngo ba bi ngoni ba bilomo ba sango ba gu ezalaka bo pesa ba papier boy na bosa ni ko mona ngo regarde mo rezo langa pende ngo boka mikate ya masango mais ina mono se mikate mbasu te wana bato kofi kutayemba ngo bana penza bana linga ya minene wana tabalinga ya mike ya ba 100 francs de balinga ya minene atosaka na 5 na 500 ouais mikolo nde bazwaka ya minene voilà bana mike balinga ka ya 100 ah donc on ya muke au ba morceau boy 100 francs ah mais si ko yono za boso bano tika neti bani tongo boy po mikate sile ko matiba erne ça dépend nzamba sungaka comme na taba 8h na silisi 9h na silisi si 12h comme na bata musu 12h na silisi na ngai voilà sko biloko balabala bato belé babanga na moko lia ta ba mikate boy pour ba tifodio sko par rapport ya condition hygiénique na moi c'est comme si ça na ça va parce que bon ça la ba salon na yo na moni quand même ça va quand même par rapport à la place musu comme biloko lia ba ça na ba jeter pour finir qui c'est bien ba biloko na ngana fini kaka ponga moko na lia kango fallait être la propre voilà c'est ça mais baningi ba voisin pe ba teka kichasa makambo kin makambu toza toujours ko beta lisolo bikate ngana ngana masangu te mais ngaya boule masangu wana etondisa nga ona ko loba lisu te ta kilo mais on a boudé pe côté stratégie o boudé ni saucisse donc bon ami mikate ko katinga saucisse po botira basoma na mikate basombaka Kinshasa en tout cas très cher ami internaute bana poto bana partout dans le monde ba diaspora vraiment bon on a ndenge amia César na kati ya notre capitale na tongo ndenge batu baliaka pena mikate dans l'autre côté ma solo mamwetali mikate tinga pena zela déjà mère assez la race soit pena de quoi ça ya au fond où c'est la mikate bonjour Neniko vous avez mota bayake kimia zali mo matangambula be fali lokolo ka aussi mikate voilà mais mikate ya biloko ba mikate comme na mikolo nga pena fana eza mambo ya pays mamninga kendele voilà na Congo na biso to ki pasu mambo olia te ya solo so la ndiki wana yo to to mambo olia te ngati para ke comment on lien to pona ka souté voilà c'est ça donc la plupart babilom sont pona to ke pona bana pona boy no comment lia voilà c'est ça que yo yebi na mboko yo mamninga mo kendele mo to ngo bo senga mo mikate kota par rapport à la rave font la journée donc c'est ba fufela lia masouté bafouela lela ela na ba na tongo bo fufela lo ke lo mo likama kisaki ndeke o do darawe ele mazute oh jongo ndeni ko yeme waluka mikata okutuku batukutu mukielelo mon bondo ba jeune tout ovania dosi la mikate c'est mais attends moi mais on passe à la paix ba petit bazangi moi là bozo mo mikata 500 ya wana mo contrôle gaka de so message no opesa ba ndeko mususu ba mona ka biloko so ba Kinshasa ka salite ça mikate boné propreté bana poto ba tala ba ignorer biso opesa message ni merci beaucoup pour la parole susu
napesaka message kaka mpona bandeko na biso baza na poto ela mpe ke biso mpe na Congo mpe tolifaka na biso bien très bien par rapport ke ate mingi te mais par rapport na oyo biso to nzambe atisa kati na biso sepelaka na oyo nzambe apesa biso mais tosengaka na bakonzi ya mboka babongisela biso jeunesse jeunesse eza ya kolala jeunesse bajeune ebele baza tro ya kolala biso bajeune ebele bana lindusa te babongisela biso mambo ebele ebele jeunesse mingi ya koloba eza te merci beaucoup tozala mikate toliati tozala mikate ebela très cher ami internaute boyoki nde bandeko mpena bapeseli babi mikate koma nango mpena première position na Kinshasa nde na ezalaki bavo elala vraiment oliala bango yango suku te tongo mpena na ntongo boye olingi mokwema me amo balamba mikate bi oye wana osomba mikate ya mwamba ko mwamba ndetiaka kilo na mikate agaye en tout cas natikeli mo réalité vraiment azwa mer ti azobimisaka bamikate wana ti ya biso mpe batiango na moto ebela to bakoservi nga na meke yango sikoyo aho tobeti so lisolo na mer ndenge ezala mpe tokoshiteli lo message toujours kosala bacommentaire na bino emata bolike vraiment eosaki toro makasi merci. Matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misale monani ninga kolobeza te touti mosika esansel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misala emonani ninga kolobeza te touti mosika esansel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te otemeza temoi misala emonani ninga kolobeza te touti mosika esansel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza. Voilà très cher ami internaute mikate da yango mama fouche te ate puis on ya boye tous les mikate te bolia te boye tolia pena mikate on est ensemble donc tolia mikate la mwamba kilo mikate yango bolia bolia te iyo fela mikate ya kota leta te na kota presse bolia de mais ça me calme bien. Là où tu les rappelles la TV. Là où me calme. Donc fais-le. Bien ouais. Mais ça me dit na biso na trop mingi mikate. Voilà. Tombe là de l'eau. Mwamba et na moi hein? Biso le lo béton, le toni maman. Béton kao. Là c'est bien. Voilà poto. Nous n'avons pas mis là dedans. Eh, je n'ai pas dit que tu as mis baba. Au don ouais. Oh, elle était là. Bana poto borata. Borata, kabonga malili. Le supermarché. Vraiment. Bala. Ah, tati na pota supermarché ba tsela ngamba kamera tele. Ah, na emba mo. Mami ka te tsonga na mi fond. Nemzo. Maman. Kitoro. Ba na ka za ba mo. Na ka za ba mo bo fe, mo tsu mo fe de.
Ndio locho na kala mikate mbombo fele za sute. Na chaka lokola ngai na chaka. Achela bana na ngai ya école, achela bango pesa. OK. Mais ça on peut le bénéfice ya mikate. Ni bo somba bo. Ça malonga te. Malonga te. Ça malonga. Ko malonga te mais on sala ka. To sala kaka, to sala nini? Ouais, zamboka. Voilà, c'est ça. So, nino se mikate ya bulu ya nini bo. Obete biso so ni ocha ya bulu bo. Kito makasi. Ocha nini? Taba, longa ba mo fini ko mo ya so pena farine eh. Tango ya ngoto, tango na kata capital. Ba ba mikate. Ni o ko kin mouvement ya wana. Mais ocha ngoni ba solution ni ocha. Mikate na chaka, na chemai. Na chemungwa, na chesik. Ayo ko zaba épices na ngai na che, na mélanger, na petit pâte. Pas on ezala moi pété, oyebi makitoko. OK. So les ala pâte so la libo e baby. So ko la salité la libo. Ngai ba misu basala kana 0 heure. OK. Yo mona so ko ba commissaire oyo e ko mengai. Ngai na sala ka pâte na na 4 heures. Bien 5 heures. Ah, les ala beba, parce que mikate musu na liabo. Mikate gumu no ngai so la ngai waza ba manquement. Ande basala ka e umeli. Mo basala 0 heure. Tango e komisa 10 heures, 9 heures e baby. So yo te mikate na tonga to te ka petit na pokwa. Te na te ka na tonga. Eh mais tout ka pokwa pe za bien. Mikate butu. Mutu dala ki fufu na fufu sili na libumu. Azola la a che ba position zala. Ake ko ya na za mu kuse mikate. Mais na tegelo. E 500. Tate la o. Pesa na teka. Sio mitege la. Pote ngona teka. Ah, ngani ngabwete. Voilà. Tu as posé maille hein. Mais alors maille ouais. Ba boutique za liboso hein. Ah. Tu vois là, yeah, oui linga. Je la maille puis pardon. La bena puis hein. Mais quand tu pesa bena posé maille. Très cher à mettre en note. Kinshasa ngoyango, Kinshasa la belle. Mboke lengi. Magi ba muso mabeza na mboka mi ba muso beza bien. Bana poti ba hotela mikate, tu la mikate kala. Yango ezala ngona Kinshasa botika. Phénomène mikate aussi la na ngote. Kende ka ata mboka comme sunene mikate bato besa na via balabala. Ebite soki la poti ba teka ngo donc bota ba el marazo lia mikate le loti na suka. Après pour ça, commentaire, on a beau liker, partager. Toujours dans le milieu. Maman, si on a habité, ceux qui ont baxé rose là. Il y a baxé zate. Zate. Dans ce sol là. Dans ce sol là tout ça. Dans la moi on fait. Na kuma le mikate na chima globo. Ndem da pesa masuba. Na mesa na mu na le mu na buje mba mo. So na so na le mikate na obu chaka bo. La bela vuga mukuse. Zamu la plus courte. Mais mukuse. La plus courte de la presse. Yo. Moi na la mai mbangwe. La mai. Ah bien on va dire moi là très important. Là vraiment très important encore paix sans la farine compta. Là la différence entre mikate na lipa. On a mieux sur la farine non. Différence c'est ça. Différence c'est zali. Zali ndio zali. Oh ezo lamba na mafuta. Wana bazo chana fulu. OK. La différence n'est rien là. Voilà, restez toujours branchés, faites connecter. Et là sur les la maille après tout ça la gagne ça la Montréal vraiment jouer à n'engue ben boire à mikate voilà. Et ça qui tombe ma casse. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate oteme zate moi misale monani linga kolobe zate uti musika essentiel to komi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni. Voilà, naomela mai natoni mama mikate mwambe tonisaka idoshitela biso comme na suka mama nayebi te mwa message opesa mpo bandeko bazwa ntango na émission oyo bana poto bana partout dans le monde baolanda biso vraiment nayebi so message opesa ezali parce que yoza mama otikaka mikate ozanga liloba suka te mpe oza liloba suka esala kitoko ani toyaki kovisite yo lelo obeteli biso masolo ndenge osalaka mikate obeti masolo ndenge okenda kosokaka farine epuis na suka toconclure kaka ndenge ezala se bate beye babanga na bango olia mikate ya balabala voilà obanga parce que bamisusu batiaka mikate na plateau bandindi bapoussière moya ya kolia mikate eza te lokola nga mobali nanga soki amoni mikate batiki polele moya ya kolia eza te voilà eza bon donc monaka ngai nasomba boli na ngai natiaka na finiki bien moto aye amoni nde te eza ya kofinika alie so neti moto alinga bana commerce ya mikate akozala neti bacombien mpe na maboko na babiloko tu bakalkile babassin baplateau kikalungu wana bambabola tout na bafarine en général mto akozala na combien bana commerce soki oza ata na mwa 100 000 francs 100 000 francs pour kosala na yo na bamesa kolongola mesa pour la mesa comme cher. Voilà, très cher ami internaute. Tu comprends les choses dans le souk, ils ont banné les bannes. Même si nous avons surprise dans le Zaki Bongo. Nenge idéologie à Rolamba, Mikate, comment on a tous les quatre coins dans notre capitale vraiment. Tu préfères que tu sois dans la carte commune à Kassavubu. Ah, on a dit à soi Chaba vraiment. Mikate liam fort, on ne pas mère, pena à Kangape Koto. À Bethel, nous sommes dans les solos, Mikate, Basombaka, Bataka, Eloko, Bataka, Eloko. La différence c'est la entre Mikata Masangu na Mikata ya boule. Autant bien à l'époque Mikata Mbacho. Après c'est le biso pela idéologie les ala kaka. Ah tu dis chiter na biso vraiment. Mais qui à la prochaine émission de kota susu. Pour like ça bien biloko rolia a mies ndenge le rabena na Kinshasa. Na bité maman soki maman mabanga pe zali et na bité c'est Mikata ba livraka. Nous avons bien na téléphone qui livrer ezala rapé. ezala biso kote mosusu basalaka bongo mais biso aonano non kokomi na baclient ya bongo te so moi eza okopesa badédicace na yo bamabanga na yo esala vena bien voilà merci nasepeli mpenza na mission ya boye esalinga bien mpenza esalinga bien napesi bandeko na ngai ya baluba ote Quand l'a dit, tu as l'occasion moi ça la mikate. Il y a mouvement. Nana utikana. Kana. Kudu mikate lia mafo. Makasi. Ah baluwa balinga fufela la jamais. Vraiment lia mikate te. Ota papa. Na ndimi ka mulu bana ika mbote. Bino kuna trop de fufela la. Parce que bolamba kana fufula idéologique et là na tomba na balia. Mais jamais kuna mikate lia ma. Makambo c'est changer. Ah, makambo changer. OK. On changer penza. Monde déjà pour évoluer donc c'est comme ça. OK. Bon mabanga na continue na. Merci na pesi bandeko na ngambote na bangala eza ba Congo toza na Bumoko. Voilà c'est ça. Merci penza. OK, voilà. Merci beaucoup à tous nos abonnés de notre chaîne. Il y a du podcast vraiment na ndenge pena bo so rata. Ya rolana émission na biso bande baneti na suka et puis ne bo liker na ba commentaire na bino vraiment esa biso kitoko. Merci pe lisusu na confiance pe fidélité bo pesa biso tous les cas toujours liboso ya ba télévision pe ba téléphone na bino lo ba kaka
premièrement na remercier nanu ba boss na biso parce que na grâce na bango nde nazo tellement forme boye toujours na milieu mon boss Roni Malundama, mon boss Yannick, sans oublier boss checking à Londres, pourquoi pas na remercier directement bateau va soutenir na motivation à prière le rôle la famille na mobima non famille Mialou, ma grande sœur chérie Keren Mialou depuis Allemagne, mon grand frère Tichik Mialou depuis Paris. Ma petite sœur chérie Sephora Mialou la Camille, sans oublier notre cadet Andy Mialou vraiment va monter belle peine à la base na le rôle la Elodie la maintenance na Bundeswana, le rôle la Gloria Gonda la fille en couleur. Baba c'est besoin tellement belle la Chelon, Pesquidou, sans oublier Michel et Bouma. Pourquoi pas n'appeler ça un na big manager des artistes, manager big manager Merfing Ngama depuis France na Paris, bambote belle tout vraiment. Balanara, ben mission na biso pour le podcast au Kotara pour nous faire découvrir Batou. Babilo mususu oyo ba réalité na biso Kinshasa bilo mususu o ba mususu bazo rappeler les conditions de l'action mais biso pour le cas vraiment to ça là pour tout ça toujours meilleur pour tout c'est ça toujours ba bon na biso lelo to zaki na masolo ma motel mikate boyo ki plani mama bete so soni ba sala mikate to sous ça wana tête to ke ba place mususu plutôt là ça par rapport ba sujet to na on lelo micro na biso podcast ba masolo bilo ra relier vraiment boyo comprendre l'idéologie elle m'a lié mikate moi bana ba yike aye et quand on a bon to lié mikate na buna milima ina toni donc on a parlé na lali donc na zainga morote na zaina muto vraiment azobimisa ngaki toko na caméra boye mon caméraman Josué Mungu moi na mukela bangene na wana mona mbamo ya do ba sadisa notre réalisateur ya mbiji bamote bena plus bamote tout vraiment on a bémission na biso ba commentaire na bilo ezo motivera biso à chaque fois bossa ba commentaire et motivera biso vraiment toujours na milieu Kota kota en tout cas biloko lié déjà de côté mais biso biloko lié bandeko ba s'abonner à la chaîne s'il vous plaît o s'abonner à la chaîne Yabiso podcast o la nebiso tina TikTok na biso beteka Yabiso podcast kuna peto bua ka rappeler biloko makasi tant on s'abonner bon moi le retour écoute ta commentaire vraiment et ça la qui tombe makasi et le bakaka elle marque de la presse anniversaire le 8 mars la journée de la femme. Bah souhait la bino vraiment et resala ngabe ba cadeau la bino resala ngabe vraiment dans le bar TV za radio té tousaki après hôtel Sabino ba réalité Kinshasa j'espère que vous comprenez déjà tout et les ganatongo na notre capitale na mikate lia marabandero ba beti bela lisolo ba nebele ba bosa la fofela la musu ba limela ba so titre ko ba phénomène mikate na mwamba ça l'on peut se payer Sabino no baka soki na profiter soki pe nzambe azongite ngana bino to kutana à la prochaine émission. Quant à moi, je vous dis bye 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 bye. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to muti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living e come lengis like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo tobimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso po na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika